Michel Mayabou. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Merci à tous les chevaliers et chevalières de la plume, de l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle, dans le cadre de cette émission Face à la presse. Face à la presse, c'est notre conférence de presse Made in APELCO. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous le président Masumu Debrende, Yalaka Yala Fumwambanza et son comité directeur. Il ne sera pas seul, il est accompagné avec Johnny Tsakala, je viens encore le secrétaire général, à ma gauche, Oxygène. Avec eux, nous allons essayer d'en parler à ce qui concerne le 27 mars, la journée internationale dédiée au théâtre et cinéma. À part ça, on a aussi notre thématique, l'apport du théâtre et cinéma face aux enjeux de l'ère. On va essayer aussi de développer à travers le jeu des questions-réponses qui sera animé avec le journaliste ici présent. Et sur ce, je ne serai pas seul, je suis avec ma consoeur Nana Sangara, à qui je vais essayer de donner un peu la parole pour un petit bémol. Nana Mbote. Mbote président, Mbote n'a pas internet, nous surtout partout dans le monde. Toza ensemble na ba kondi oyo mingi to bengi na kati ya NTPC oyo azali ko kamba Baptiste comédien ezali na président Masumu to moni pembeni na ye ya Johnny azawana to moni susu CG Oxygène azali wana beaucoup plus de parler parce que le 27 déjà de ce mois ezali journée où ezalaka beaucoup plus pour na théâtre ya mboka na biso. Alors ensemble ba question ko zala na bandeko oyo bazali ba journaliste oyo ya biso nyonso to zaka bango ba professionnel des médias otokotika malobe pa na bango po ba banda ko poser ba question na bango. Alors sans plus tarder nous allons ça malobe pa ya président junior. Merci beaucoup, c'était là Nana Sangara juste pour un petit bémol. Maintenant, je vais vous présenter le président Masumu, à tout seigneur, à tout honneur. Le président va commencer par sa présentation, son exposé, et puis s'en suivra, il y a Johnny Tsakala, et puis on aura le jeu de questions-réponses. Président, salut. Salut. À vous la parole. Mbote na ba landi nyonso. Bon, présentation, ce que na bandi, aussi le sécurité. Tout à fait. Mais d'une manière générale, nakanisi batu bayebinga na kombo Masumu Debrende. Mais mon nom c'est Ndungi Mambimbi. Prénom nanga ya kala oya ba mindele na longolango libela parce que tant on a compris que mundele moko ti azaka na kombo na biso tolinga ba kombo na bango ata tozo bota bana Marie soki nani ba Julienne na poto oyoka mundele moko te mwana chiboabwa ou bien mulenda alors biso toza na complexe d'infériorité oyo eutaka ba epa ba pa yande to mona keza propre coutume na biso to mona ngo sale za sorcellerie alors biloko nyonso na soko sali nango attention te okomi aliéné mental okoka susu ko sala yote donc comme nanga prénom ya mindele wana na bwakango donc c'est Ndungi Mambimbi alias Masumu Debrende yala kayala Mfumwambanza wa mbote mbote toko diangani de la pente meka okangama donc nyonso tout neza ba kombo nanga selon ba rôle principaux moko et marquant makasi poto jouer ka ba rôle nyonso tout alors naza ngana tangi na Congo central na Tumba et pas Basango frère des écoles chrétiennes na tangi na ina na sali gradué en art na sali toujours na ina licence en gestion des entreprises culturelles et touristiques na sala na groupe Salongo na sala qui 14 ans kobanda 1976 mingi nan bobotamite qui na 2000 en 2000 et nazaki na groupe Salongo na kengi stage à fin d'études et puis fait Chitengesana arrêté na kingai et puis engagé kinga na RTNC na yikolaki réalisation production ya ba émission culturelle et on a na sala ki ba émission par exemple Lisaponge
avant scène et puis nasala ki émission moko ezalaki très célèbre l'air wana peut-être nan bobotami te mais nazako sala ngo na marionnette moko boye chaque jour avant information na 19h55 nazolobela makambo ville na makambo un peu partout et puis tant que bani makambo démocratie bomoni siko bozomona na l'ère ya démocratie mutu nyonso la muki a repassé ni na ye ake na chaîne moko boye ake ne abani koloba na ye azofinga ne pe bakonzi azofinga ne même mokonzi mboka tout ça azongi ne pe na ndako mais biso l'ère wana tant Mobutu azalaki très fort soko meki yo moko ressentir yango. Donc même na ba radio na ba télévision bilobe la pamba ezako zalate mais biso tozaki un peu parmi ba quelques rares personnes tozaki que tozako meka un peu c'est pour ngana za mutu je ne sais rare mutu azwa parole na devant président Mobutu na 1987 ou 88 nan kutu ba papa na bino peut-être soki ba bota magina éviter azako sala toujours meeting le 24 juin nyo surtout meeting populaire na Kinkole sobo kina Kinkole siko bomona na zando wana ezalaka kitoko alors tina maison communale ezako zala plein na bato chaque le 24 alors Mobutu azako pesa meeting et jour wana alobi ngana zaki na kati ya foule nazo sala boye parce que j'ai trouvé que makambo zako loba yango ka alobaka chaque année presque yepe misu na ye makasi boy aigle véritable amoni loboko kuna parce que c'était pas normal azomona bo lekisa mutu wana paf na matipe na podium devant Mobutu na lobi ke makambo zo loba yango ka ozo loba presque même année passée mais ce qu'on revenir nango c'est parce que suivi à makambo ezalaka te décision ya bien zwami mais pona kolandela ngo or que tilelo yo yango pe ka ezosalema bakozwa décision moko boyo bakolongola bato na zando bo banga na bino te bakobomba na bango 2 jours bazongi na bango ezongi na ngo normal suivi ezalaka te tant peu ba consultation Mobutu moninga ke bato bakoma loba trop il faut ayoka population finalement lingi nini na ville ya Kinshasa baponaki 33 j'allais dire corporation, il y a médecin, il y a infirmier, il y a architecte, il y a professeur, il y a comédien. Pas il y a artiste d'une manière générale, mais il y a comédien. To banda ko bundango banda kala. Sports comme ça dans comme ça wow on se battre. Bino boyebi makamute. Donc nga maintenant nazalaki 33e personne po bazomona muta théâtre nini yango kutuye bote na suka wana mais tant que bat babani ko loba to comme na 15e personne et puis presque bat bazozongla ka makambo balobi non to bandaki na 9h devant Mobutu tout ça na bakonzi bavandi wana bovandi te na salle et puis muta protocole alobi non bamboni ke makambo batu nyonso bazoloba yango kaka bani ko revenir bon les autres là tosuki kaka wana nga bi non nga nazana likambo lokola bozo pesa bato 5 minutes nga bo pesa nga 1 minute ya pamba bo pesa ye metango na bana ko pupula wana nga nasala ki ba 7 minutes et oyo nga na loba soki bozana lokola tozui boye mais bato bazo landa biso même bino moko bozali awa boko tuna batata na bino bakoko na bino botuna papa Masumu aza nani. Et yango makambo wana to tia tellement makambo to dénoncer ba makambo batu bazoko banga ko loba ngana zo loba yango le jour suivant balongola ki na RTNC na Cape Kakaboye na moni mukanda ni demande d'explication ni tout ça balongolinga le 16 août 2000 balongola nga pona yango pona ko linga ko lobila pona population alors nga sikoso na moni batu bazo ba d'ailleurs ba Dibino boyebi makambo te bo lobaka ka sukuma kamuni bozolo. Donc ils kaka entre parenthèses pour vous dire que nga c'est depuis longtemps ce que bomoni kana za président ANTPC za te pona d'abord ba futa kabiso te eza pasi omoni lokola to ya wana ko lobela makambo association batu mingi bazana ba tournage batu mususu baswa c'est vrai que ba cause na ba matanga tous mais le responsable il faut en sens ya ko se sacrifier pour la communauté et na bandango kala na ina place tozaki nazaki président et étudiant pendant 2 ans. Nazo tangsa na lycée Toyoka na awa. Président ya ba enseignant ya commune ya Kinshasa. Donc syndicat ya commune ya Kasavubu. Et
tango to bandi théâtre parce que vous avez théâtre comme belé na ba chaîne pe botami ezo bota kaka ba troupe ba théâtre mais liboso tant to silesina ina tant to yena na salongo tant to zo banda wana ba théâtre zalaika ka théâtre en français tabazo bengo théâtre classique donc groupe maboke na salongo nde ba ye na style ya lingala wana mais liboso izalaki donc tozalaki na fédération nationale du théâtre nga nazalaki coordinateur pour la ville de Kinshasa donc président provincial nazo salisa ba concours ya théâtre classique en français so bozomona ba bodo ba rock ba rock ba bodo rock bodo ba série belé il y a un qui intermédiaire c'est à partir du concours oyo nga nazo salisa na compte la fédération nationale du théâtre en tant que moni bazana talent tout ça to ziba contact na DG ya ina monsieur Ndundu Kifuila to bitala concours da tal ba gagner tout ça yango na ba kende ki kotanga na ina grâce ya ndenge musala to salaka tant que moni mena to sali groupe salo to côté na groupe salongo exu en pleurs tout ça bani et puis ba groupe et bani ko botama ngana zaki na kati ya groupe salongo le rwana groupe salongo ezalai kaka pona télévision kaka c'est comme un peu plus la plupart ba troupe sikoyo mais ngana moniki ngana yekoli na ya télévision na ya scène mais toujours ça la scène te na ibisi feti tenge sana mu continue biso ke ngana lina sala groupe na ngai po na bana pe ko jouer kana scène à permettre. C'est pourquoi Théâtre Plus nanga ezali ce qui numéro 1 il faut na fouiller bien. Ce que ça troupe à libosoté bon peut-être ami balé ndenge na lobby oyo et salemi na cadre ya théâtre populaire lokola groupe salon salaki mais pour la télévision mais nga maintenant pour que na banda ko jouer na libanda donc ba pesanga autorisation c'est pourquoi j'ai joué un peu partout. Ba troupe bene ebandi ko bima to le rwana ngana sina tiki na théâtre classique maintenant na koti na théâtre populaire na groupe salongo théâtre populaire ba groupe ekomi to mais ba groupe ekomi esika nyonso bat bazala ke parpiller ezala kamala muté il faut ko fédérer bat bozomona ndenge bozana alpi apelko ezako fédéré pour que bon meka un peu kotia esprit moko ensemble ndenge to lobaka na NTPC l'unité rend fort et fait vaincre ce que mutazana kwena ye rien du tout batu ebele entre bino basenga ki président Masumbu tiko ndenge nini na lingina ya to yokandi na comité de talabat bazo tuna non lokola association ezali to yebisa junior que finalement là-bas nous aurons au moins un plus grand nombre que batbayaka chaque fois mutuna tongo ah non ngai bo c'est ça avantage il y a union il y a aussi l'association c'est pourquoi on a eu l'idée maintenant le ko la ba troupe ngo pe komi elingala wana tozo benga théâtre populaire il faut tout ça l'association et yangwana maintenant to ça l'association wana tant bien que mal ba difficulté et koki ko zanga te mais tozo koma ti leloyo ndenge boyebeli yango malgré ba difficulté koki ko zanga te et puis ba génération pe asika izoya parfois na idéologie mususu mais il faut ko benda bango un peu d'une manière un peu j'allais dire ndenge moko ya bien pona ko yebisa attention c'est vrai que ngenge pe ezali yo zana ngenge mingi mikolo tout ça mais ko bosana te ko kansa te ke yo nde obandi alo to bandi ko yebisa bosibo yo kama boke pour ceux qui ont fait le théâtre populaire, ils ont fait maboke. Bino ont fait maboke, ezalaki ko ezande mutu, azalaki acteur. Na groupe ya radio, l'air wana télévision ezate. Batu nyonso na Kinshasa, soko zangi radio, ozanga émission wana radio wana alors oza mutu te. Donc kombo ya maboke wana eza mutu kombo ya acteur moko azaki na groupe mais ngenge na yepe legaki makasi que kombo ya groupe yango ezaki effacé comme kaka groupe maboke. Yango to yebisa attention, bat bazo succès babanda kala. Ce que vous avez même le mondial, le PDG le mondial, ce que vous avez maman et Wasso, aussi maman, je ne sais pas, ça est belé. Banyo comme Frumungut, de battre succès bazali, Keba, Kokansati qui est aux hommes à beauté,
zala paiement to yebisa yo ndenge nini ba difficulté zala ndenge nini ba tuta na mur soko gérer nini na yo te célébrité na yo te sinon comme on a butango ko bamba o kanisa noko na bino moko azana mboka mutu modiri yo alba mo noko na groupe de prière o comme ko sambela olingo sala théâtre chrétien oyo kana kité yo zo kan soko sala théâtre chrétien nde okomi mwana nzambe nzoka nde ki chrétien soko lobi ngo trop bon mona ba scandale belé pa ya ba chrétien pendenge to comme ko sala. Donc voilà un peu d'une manière générale ce que c'est Masumu. Donc ngana mesana kosala pona baninga. Et namona ngope ça bien ce que na sali pona baninga et que action ngope et ça les mitang nazotala nazana satisfaction morale. Donc mon thème nanga conscience nangai ça calme. Bon c'est pourquoi aussi nous avons peut-être que azobomba biso to meka un peu pour résister tout le monde a petit belé bazo daye net kaka da total banga mais petit ngo ndenge ninga et toi na alingi ba mafia trop moto wana ipa ba kosa ki il faut ake no zwa gwa kuna soki nini ngo moto ane entre tabiso lokola to timbela makambo total ka bo attention kende ke malembe na vie alors lelo yo nouvelle alibos ya makasi ezalinde kwa sabino que nous sommes fidèles na calendrier na biso international oyo et ça là que bisonion soto kanisa musala na biso to sala ka o to sala ka biso pour confusion parfois mikolo e koma kaka groupe cinéma Masumu ou bien mona cinéma de Brendé bon c'est bon. Malheureusement, même parfois moto a créé yango ou bien bateau bazana kati, soki bazana kati na bisote, bakoyeba makamute. Poto sala association na bisote poto musique to ke no kutana to ke no melaka to binaka te. To sala yango lokola esika moko bisonyo so to ko yekola makambo musala na biso. Bo soko uzana temps, uzana occasion, il faut que no tanga na yina. Mais ce que occasion on ezate zala pembe na bateau bazala kuna zala pembe na bateau bazana expérience pour musala na musala même bino na ndenge ba curiosité ce ko yebi vie na yo moko asilista na ifasik kende wana vie ndenge nini ote na yika masolo siko musala na biso ezaka ndenge tabi mais bino keba za contre déontologie ce ko ça ndenge na bato bazo seka yo et puis ba ko se sérieuté musala bo au lieu aucun kota na ifasik ozo yekola ngo pembeni ya batu oyo ba yekola yango pe bazana expérience nango ya wana tosala pe biso ANTPC na biso ndenge ezali journée na biso yo to benga ngo journée internationale du théâtre mais ce que moni ba troupe nyo so cinéma Masumu po tozaka na ba caméra tozo tourner tozo changer ba site tozo sala ba montage tozo tia ba effets spéciaux donc tozui aspect ligne ya cinéma mais troupe wana cinéma Masumu ce qui va lobby que gouverneur Gentini Ngobila Mbaka a fêté anniversaire je ne sais pas il y a commune il y a Ngaba gouverneur a bien cité la Ngai gouverneur Gentini nazo ça anniversaire ya commune ya Ngaba nazo tia bino en contact na bourgmestre Ngaba moi je vais seulement patronner bourgmestre Ngaba ko yebisa bino la commune na biso e bandaka na quartier kaka moko après et commune na quartier boye tozaka na balabala 7 et comme 15 donc après si bino historique wana po bino il faut bokene na fête oyo gouverneur Gentini Ngobila ko salisa je ne sais pas na grand hôtel devant 400 invités bokeno sala cinéma kuna bokeno sala cinéma te bokeno sala théâtre osomona. Donc c'est pourquoi c'est pas petit bazoya mikolo c'est pas teti yo baza ba teti na ebite il faut baza rapemeni pour mingi ba yebino ba makamangote yo ndio bito attention tant bozo sala ba répétition bo sala deux sortes de répétition moko pour na cinéma parce que cinéma on parle naturellement ba mouvement est limité caméra ils ont aidé so même ceux qui sont ils ont la monter na montage ba sila yo tout ça bo sala pe répétition mususu pour na salle pour na kolisa niveau ya j'allais dire ya émetteur na yo pour que yeba que soki ozali awa batu baza plein mutasuka za kuna mayele ozo yekola wana niveau na yo ya onde ezo calculer yo ezo permettre yo po oganga te
mais pour que oloba makasi koganga na koloba makasi eza différent ba pasteur na biso bayebi makambo na te basala na bango ba exercice il faut calter ni tout ça yango na bomona yes donc baganga ka koganga na koloba makasi c'est différent donc un acteur akoki koganga te sinon ceux qui bakosala pendant 30 minutes basali histoire ya ngaba na salle tant aussi ça félicitations papa en tout cas vous jouez bien comme on en Basum de Brendé. Donc, bon, on est déjà faux. Donc, Azako Ganga. Azako Lobamaka, c'était mais Azako Ganga. Pour ceux qui ont Azako Lobamaka, c'est aussi le gouvernement sur le lobby, monsieur sur le lobby. Ah, mais c'est quoi yo? Na lingi pe na ndako kuna na sana ba chef de quartier ba ya kité na fête ya mais baza kuna. Est-ce que beaucoup qui ko ya pe sikoyo dans 30 minutes bo jouer kuna? Oui, boye. Bo fandi kaka ngonga moko bo attention pas bo jouer pe lisusu. Vous voyez? Alors donc et ça, entre parenthèses, nous avons vraiment donc, c'est pourquoi tu fais ta journée internationale de théâtre. Parce que nous sommes censés faire des tournées à l'intérieur du pays, aller jouer partout, à part tout ça, dans la télévision. Alors, journée, nous avons vraiment au sérieux. Chaque année, tout ça, la dimension, vous voyez que les sponsors, comment un peu difficile, mais grâce à l'organisation de biso moko artistes et comédiens to finance la manifestation de biso wana. L'année passée to zalaki na Pacific Palace to kutanaki comme toujours na place des artistes to louer ba bus esprit de vie sur 5 ou 6 7 qui kuna tant to commis sur place salle ya kitoko za kuna climatisé to côté d'abord na kati ya salle nous étions une affaire ba 300 320 comme ça. Le professeur Aina ba tei biso lisusu poko yekola eza continue eza te parce que yo yebi non chaque fois place ba kolobela makambo musala na yo il faut kende peut-être place où linga kotia virgule eza place wana te il faut bakisa moko potia virgule pour que yide nyos tout ekokana to zuba mateya wana apprendre résistance populaire na kati ya piscine wana mais année oyo to moni to varier maintenant to ko bandela dimanche le 27 wana na 9h biso nyonso na place des artistes to longwe wana un de ti na jardin botanique pe mingi bazana kisasa bakola na kisasa nani bakota na bangote na jardin botanique donc ekozala pe occasion pour na artiste comédien o bayebana no wana te bakota ba admirer beauté za wana na kati za na kati ya Kinshasa mais okundima te et sikande to prévoir défilé de mode. Oui, pour nous, il y a des artistes comédiens. Ils sont chargés, ils sont artistes comédiens, il y a Minene, il y a Mike, il y a Banane, il y a Babundi, il y a Mokonde, Bango. Donc, vous avez quelques numéros de gag. Nandeng Nazolo Banabino Sikoyo, professeur, maître Dylan. Un ancien finaliste INA, un très grand metteur en scène. Ils ont monté spectacle de recherche, improvisation, mime, expression corporelle, tout. Et même les bateaux, c'est une école pour eux. Je suis certain que vous garder souvenir grâce à ANTPC, vivre expérience. Bon, alors, si quoi, Tolobaki, Massoum de Brendé, Tata, au bêta, moi, c'est mais moi, c'est c'est quoi, yo, moi, mais pour papa, allez, attention, allez, action. Bandi, répéter. Kuna, ce n'est pas ça. Kuna va recherche maintenant autre chose que ce que nous faisons d'habitude. Voilà un plus avantage pour nous na ANTPC. Oya na ndenge na yo mais orobimana un peu plus ou bien ce qu'on bimina un peu plus mais ou améliorer objectif na bisonde yangona. Alors pour la première fois Bogomo a sorti il y a orchestre ANTPC Musica. Il n'y a que des chanteurs, des guitaristes, bambunders, bambundistes, artistes, comédiens. Et ça, c'est une discipline, disponibilité. La répétition, c'est dimanche, c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi. Donc, il y a des troupes dans Bango. Mais tu es en contact avec le président du groupe, tu as bandimi. Pour tu qui
oyo bayebi po lokola basalaka yango te baza baprofessionnel te mais oyo bayebi quand même oyo que à partir comme on dit on va faire éclore donc kopelisa vraiment lisusu batala na bango caché wana yango na toza na chance ekozala directeur artistique aza na groupe na ye délégation na chaîne nini ye moko comédien mais aza pe un très grand guitariste ye directeur artistique donc beaucoup vivre yango beaucoup bina beaucoup kambo ke artiste comédien bazo bina po eza expérience nazo mema po tango nazalaka na RTNC na salaka orchestre de la voix du Zaïre au Voza et salaka ba salaba ponga soko na sali eloko en tout cas il faut datika carte. Et d'ailleurs, tango na monaki ke na niveau RTNC au bazo comprendre te importance ya ba répétition parce que na musala na biso musala nyonso même ba joueur ezala ba musicien ezala biso soko mutalinga ka répétition te mais c'est un faux parce que kisi na biso ezande ba répétition tango moni orchestre batongo comment ba star ya radio télévision o bango bazo mona neti kaka basala ngoneti ba aventure nga sala ba aventure te na bandi kozwa bato libanda bo. C'est pourquoi finalement, au Voza et Komaki, à la bassman, le Fombo, guitariste solo, nani soliste actuel, JB, Ficaré, basse, le bassiste actuel de grand-père Bosi Bosiana, nani Sadiko. Donc, soliste, deuxième soliste, Nangaï, il y a quelqu'un qui est pas, il y a Emene, il y a Mbalamoko, Bakena Poto, Lutula. Lutula, hein? Ogi Lutula, mwana lingwala. Donc kolongwa zo longwa malamoko kuna. Et kolongwa ngo ezalaki ndenge ni tango batongo bapanzani na poni parce que finalement ngamoko makambo ebele mutu e comme chauffer. Nazo tangisa awa na lycée toyokana. Ah, professeur de français histoire. Nazana RTNC. Il faut qu'on répète, il faut qu'on tourne dans le groupe Salongo. Nous allons produire des émissions. Nous avons un orchestre, il faut qu'on répète tout ça. Et puis, nous avons un mariage. Maintenant, finalement, je deviens fou. Alors, nous avons fico. Oh, il y a des complications. Déjà, et pas ma mail. On attend que déjà, sur 4 ans, c'est quand même un exploit parce que surveillance, c'est la ramasse. Alors, pour nos objectifs, nous avons mis en disponibilité, nous avons fait un coordinateur de Fenkouli, na Matonge, na place coordination catholique et Zali. Donc, l'ingo lobake, leur nyonso, et quoi que ça, la seconde ligne n'a pas zonga, kotangisa, na zongi nangai. Yami balenga bi orchestre, en tout cas, nga na kokalisu te mbalamoko, allez, bango nyonso tout, bango subake, demukuse. Un très bon soliste Nanga Yoana. Papa Wemba Azuye Bakena Poto. Donc j'avais un orchestre vraiment. Et si comme on a ANTPC Musique, au début peut-être Gozala, tout ça, mais ce jour-là, Gozala vraiment déçu. Donc voilà d'une manière générale. Mais samedi le 26, on a lobby le 27. Samedi le 26, dans un match de football. Bisso, artiste comédien, na police pire, na stade, na terrain stade. Donc, ce que vous avez la caméra, na bino boya kotala, bon, on a zomeka tiba limite à peu manangai, ce qu'on a fait la tâche 5 ou 10 minutes. Bon, si je peux avoir la chance de marquer, je vais dire à l'arbitre qui peut qui hors jeté. Même si je ma pas garder papa. Et puis je sors. Donc tu as pire le samedi. Voilà d'une manière générale. Makambo tozo préparé qu'il fallait toyebi sabino yango et que tobo ya mutu na mutu yana caméra na ye ndengani le 27 bino nyos bozwa yango mbala moko. Voilà. Merci beaucoup chers amis de la presse. Je crois que Toyoki programme est pas à présent Massoum. Donc le 27 mars pour un rappel et la journée mondiale et internationale de théâtre. Moi je me suis posé la question tous en mois de la femme, mais pourquoi mois de la femme? Donc mois de la femme, journée internationale il y a Bassi
et coïncider moi mon qu'on a théâtre est-ce que mutabanda théâtre président ko yebisa biso c'était une femme ou comment? Non eza nango question de curiosité eza nango coïncidence c'est dit que bateau batiaka un peu munoko mingi bango nde bayokana parce que na mois de mars oyo presque chaque jour eza na journée moko réservée soit au chauffeur réservé au médecin mais ceux qui batongo moko bango bakipaka na bango te ezokende nango ndenge wana c'est pourquoi biso ekoma mars oyo ekoma biso na bamama le 8 biso le 27 alors donc to s'imposa et comment on peut ça ndenge yo zokanisila wa maintenant eza nango ba nini chaque jour ya année eza réservé na activité moko boy. Écoutant ndenge lobby apport ya théâtre tolingi pe toyeba face aux enjeux de l'ère. Le théâtre et cinéma apport nango eza nini na mboka na biso face aux enjeux. Bon, il faut d'abord boyeba que yango tozo loba soki oye ko kota na musala moko boye, il faut yeba ne fût que ba règle générale ya musala wana. Musala na biso yo ndenge na uto ko loba soki ozana occasion tout ça pour nazo mona même bato à 40 ans, 50 ans, 60 ans, bazo kende na ina. C'est dit que soki ozana vision moko boye lingaka oh c'est le loko moko boye OK ko tanga kuna. Mais ce qui occasion est zala na bateau batanga kuna zala na bateau bazana expérience nango pour ko yeba quand même un peu net biso musala to sala eza ndenge moko te na bandeko na biso ya poto ba réalité bato poto eza ba réalité na biso te na poto balingi ko se suicider pamba po bazaka na ba problème belé ba stress ba kamwe belé mais biso makambo eza belé mais to beta ngokara ozomona bato spoyo ko muto bidiembiki eza kamoko spoyo ko muto se suicider mais na poto et yaka tous les jours parce que il y a beaucoup de problèmes. On a un petit exemple. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que biso musala otozo sala awa premier objectif na biso ezali ya ko sekisate. Premier objectif na biso ezali ya ko conscientiser population, ya ko dénoncer ba makambo ya mabe pour que to landa makambo ya malamu to contribuer d'une manière positive na avancement ya mboka na biso ko dénoncer bambeba à travers ba spectacle na biso ba série na biso to sala. Soki koseka ekoti ça va mais koseka il y a en deuxième position pour liboso ezali mais na poto par contre pas ça pas problème na tout ça koseka ça d'abord même que message ngo kutu ezana ngo te soki nini lobolo bakaka ba seka na bango kaka ba seka parce que ba seka voilà alors maintenant biso nous devons faire attention c'est pourquoi nous demandons plus na ba jeunes bazoya bandeko na biso leki na biso bana na biso ya basi bana ya mibali bayeko kota na monde na biso pour que batika kolanda kilo yenge na musala to sala ngona ndenge quand même to lobby un peu ya kolandela ba critères soki ba lobby na yo que mbalo yo oza mwana ya mwasi même metteur en scène na bino il faut ba loba mwana ya mwasi ye azali ya logique ou bien ya mutu likolo parce que na banda kuna biso nyonso to saka kate ke na basi bana o bazolata biloko ya mikuse banini mais tozo mona ke tozo pesa priorité mingi na ba côté négatif que côté positif to même neti kaka na banda kuna biso même ba mama bazalaka vraiment le soute ba mama est normal ba fille est normal bazaka soute mutu nyonso jeune fille jeune nyonso ako linga opesa rôle kaka oya kosala ba maquillage bia lata ndenge moko boye on dirait azo linga ko plaire batu moko boye or musala wana ezali pona ko convaincre eza pona ko plaire te pona ko convaincre à partir ya interprétation na ndenge o jouer o incarner rôle na yo soki sengi yo que na cité ba yebi ko zaka munoko mais kuna ezali il faut kanga munoko na yo o kanga munoko soki na ndako na bino olobaka no mingi te mais kuna soki eza scénario wana basengi personnage na yo ya koloba yekola koloba makasi de telle sorte que bato ba kolanda oh mais tout le monde Marie-Jeanne mais to kamwe munoko mais ya zakane ndenge na te ba koloba te ezaka na compte théâtre ko ka ba série na bango ba sala donc nyonso to ko sala to sala autocensure ba président ba groupe nyonso tout na ba réunion to sala to yebisaka attention ke lo yengete to censurer nan elateli na biso moko to censurer elobeli na biso
ba mona biso to koloba mo okoki koloba tabozolo non wana eko choqué parce que nazotala quand même nga naza tata naza na mwasi naza na bana naza na bokilo naza na baseur nanga tout ça ce qui ba yoki mo wana tamba kotala boy ba koloba mais oh mwana na biso mais qu'est-ce que tu es en train de faire là biso to bokola yo ndenge wana te. Donc il faut que censurer pour ne pas que mo wana idée eza yango mais mo wana yango te ko choquer zo mo o tia yango mais pour arriver à cela il faut qu'on répète or banzonzing répétition ezalaka te babenga ka masumu de brende yo zala koko nani ozala ba expliquer bino histoire bon ya tableau paf bobani pa ozomona kaka mister bani ko boaka wana top papa yo moko normalement il fallait les capter otali tiko mwana oyo ba ebisi mwana otala yena jeep moko vraiment donc caméra pe suka za distrait ou bien songi donc vous risquez même bana otala mais mais tiko jeep ngo vous êtes en train de distraire les gens alors que on a besoin il y a maloba. Donc tout ça il faut tout ça en nakatianine. Si nous ne faisons pas ça, tout ça contribuer à abrutir la population. To yeba ko exploiter ba thème nyonso to ko sala. Ezala ke soki ba landi ngo papa maman na bana ensemble to perdre le temps na bisoté. Au lieu que ezala ba musu omona bazo sala biloko musuzo kutuna ye oh non surtout YouTube oh non lokola wa yebike mama papa bazaka na bango côté makala kuna courant ezala na côté kuna selemba nani noko na biso kuna nani pona ye bana o bazotala yangani o bazaka na bango na poto kuna na ba États-Unis tout ça azoboaki la bango ba poison wana kuna bango nde mais jour kaka ce qui courant ekoya po biso total biso to sala la vie est belle batu awa ba mona la vie est belle à partir ba 91 92 bazo mona ngo ce qui 90 ce qui ba 2000 ce qui ba 2001 2002 bazo mona ngo sika batu bazo tala kaka sikoyo soki ba masumu de brende to sala ka ba bêtise ndenge panzana ki sikoyo est-ce que ngana koki ko bima na balabala. Tout ça, il faut tout y barango. Tout ça, en 1983. La vie est belle. Mais Batbaye ko bango presque 10 ans ou 15 ans après parce que ndenge na sali na film nanga simo kimbango makama YouTube ezate makama ba CD ezate. Tozo laksana il faut na ba salle. Ko laksana ba salle na ba province. Batbaye ko zo na ba YouTube na ba nini après. Alors supposez que tout ça la ba bêtise les loyo croyant que oh non mais 10 ans après yo mutozaki na toloba na 30 ans maintenant comme na 40 ans comme na bana mi balé misato maintenant biloko ba YouTube et comme nango ebele ya wape ba kotala ndenge zaka na poto maintenant yo bana opekisaka bana no botala biloko ba YouTube te po yo osala ba bêtises na nini donc il faut prévoir et puis tout ça to kozwango kaka nakati ya ANTPC. Merci beaucoup président Masumu wana ndenge tolobi tozo continuer chers amis de l'internet il y a différentes chaînes au besoin d'Abisso toko kenda mopandi pe ya Johnny pour président Masumu zo moi répond moké to éviter ya Johnny OK ko se présenter mo moké na bandeko bazo d'Abisso partout il y a Johnny Chakala azanani parcours nayo et puis ko pesa biso beaucoup plus de précision pour un match pour ko beta mal le 26 bien que président et si apesi programme ngo mais toko tango mo moké na kati ya mozembe. Merci. Il y a Johnny Ntakala, comme on a dit, Ntakala Mafouani Clément. Il y a Johnny et Yagi parce que grand frère Nangam Dalingagi a fait Sanga Komboana. Et puis, Papa Ntakala Bimagi, na Kombona Nenga Théâtre, tant où tout ça qui n'a pas dit. Nazane na Lingwala, d'autres par Saint-Jean, au Baïbi Saint-Jean. Il est le comme Lingwala, na Bouta Mikuna. Après quelques temps, on a salé petit na Lingwala, na ke institut du Kassai, na Barumbu, na ke Athénée de la Gombe. Après quelques temps, comme la Gina Bande, on a Bagina Poto, bazo préparé nga pour nga penga pena kene Poto na ba 83. Na wana na sikoyo, ba yego zo biso na groupe na soto na Lingwala comme nango elaki les abeilles à siko te wana les abeilles na Lingwala na l'air wana na ba 76 pour les abeilles botami na 76 na Lingwala
wana tosaka batéâtre ba quartier ya mike mike tozalaki na bakokodia nzombo lelo aza na Irlande bamavile ya Ndombasi ya na Angola Mosabu aza na Poto wana tozalaki bana na biso ya Lingwala. Après quelque temps basali concours moko ya ba pauvre mambri koko bantsengo diangenda basanga fufe presque on sur la tango wana baza so invité bagi bana commune ya Kinshasa par pembele mutatikala. Après biso na bana ba mafura bana banjili wana ba gaou banani bango tout ça na bango concours mais biso les abeilles ya Lingwala to gagnaki bango le wa dolaki na la voix d'Isaïe. Après ba ko retenir biso na concours to salaki wana biso les abeilles ya Lingwala to bimaki premier babina biso faut remplacer groupe Maboki au président Kolobawa groupe Maboki elle combat mutu mais comme groupe Maboki bamba ole kapé na radio mais biso groupe les abeilles wana ndeto yaki ko remplacer bango na OZRT pour la voix d'Isaïe to remplacer ki bango pour to sala ba théâtre radiophonique ya radio biso to koma wana groupe salon président ngal bi bango ba na télévision biso na radio mais to mona que les abeilles les amours français to checker on ce groupe Nzoi totali ke baninga na so bazali ba pauvre mambri koko baye bantsengo diangenda baye totali pe boye to ko kanga porte te mabi pendu baye ba mama nzita obino bokino kotala appel ko kino kotala baye sima na biso ba sans souci baye ba kimbantseke molinga baye ali to former ce groupe Nzoi do biso to banda ya mo biso de to zali boye bango no so bayaki sima na biso après to koti na radio ti to sali ba groupe Nzoi wana to jouer na radio pe to commencer la ba spectacle na libanda. Après quelques temps, na 83, 84, nga na voyager na kina nga poto. Na tiki bango, nga na voyager na nga. Après 5 ans, na yeko zonga. Tant na zongi, mbala moko na groupe Angadia dia. To bani na Chic Choc le Yenge. To jouer na Chic Choc le Yenge pas. No mo bobine makambo ezalaka. Oya lingi ka tirer côté na ye, ba mangwa ba pauvre bango ba mo wela. Groupe Panzani, Chic Choc le Yenge tikali nouvelle Yenge ko botama. So tu toke na nouvelle oyenge na ba mangwaou na ba baba mungita ba mulex ba nguma toko sala. Après quelque temps oya linga kazala leader bona bo pa biso to longo na biso na Willy toke sala na biso le lieu du théâtre. Tant c'est le lieu du théâtre kuna li susu bo ma voix ngezanga raté ngana lingi leadership ngana lingi bo pa mutu mutake na kwena ye ngape na ko sala yanga les abeilles ti lelo ezali o esali na ba télévision belé leki ndenge nazalelo et puis na kacha NTPC nazali commissaire au compte toujours permet na président Masumu pour na soutenir na ba action azo sala ya difficile mais quand même faut to komisaka président papa na ndenge makamazo sala eza ya ko saka na ngote ti le on muntu zali voilà to ba ke parcours na minute yo nazape animateur producteur présentateur et émission tanga ba wendo na RTNC chaque dimanche na 8h30 en direct na radio donc on a une émission na sala et puis pour réaliser des émissions sur la radio na RTNC. Voilà on a connu ko loba en bref on a parcours voilà. Au président Masumu ainsi que le comité directeur de l'association nationale de théâtre et cinéma. Donc les associations numéro 1, il faut bien marteler, les associations numéro 1, c'est-à-dire l'association Msunyo certes par rapport à Mibe Kombo Kekoiko Sala, mais l'association numéro 1, l'association Nyoso, ils ont fait partie de NTPC. C'est pour cela, Tolobaki, au nom, il y a mois de mars, journée le 27 mars, on a voulu recevoir le président Masumu et son comité directeur. On avait déjà prémédité ça face à la presse de Sala qui n'a scellé Massas Kabamba, que je salue aussi en passage. Je dis grand merci. Et je tiens à vous informer que l'association de presse en ligne du Congo appelle quoi en sigle Tozana descente Lobby Samedi. Déjà Lobby Samedi, le 19 mars. Toza la descente. On va rendre visite à l'artiste et comédienne Maman Zita. Oto ebi kaza moko apesa biso posa ya okumape bato akolekana etando aike. Maman Zita to rendre visite. Aza moko ya ba ancienne ya groupe Nzoi nde papa tsaka la martelé awa. Tokende kotala e na yango tozoloba na biso ba enyoso tozolanda. Journaliste enyoso, tu te dis que oza journaliste de presse en ligne. Journaliste ya appel ko diaspora, papa Yves Mavambu, Gaël Zantonga bino ba enyoso ba na diaspora. Déjà c'est pour demain. Tant on landi vidéo soza na retard, okoye ko se rattraper.
10 francs na yo sombela mama nzi tata saka loso sombela esaka semoule toko sangisa yango lobi toke totikeli mama lobaka ke bana nzamba sa nini. Michel Mayabou.